contre dimanche, ndenge nazoloba bino awa na RDC na précisément na Kinshasa place oyo match ya football et kobetama donc ça dit RDC et Loko Makasi na Centrafrique. Si vous avez un match, vous avez un score qui est combien de population, il y a Kinshasa, il y a supporter, il y a Congo, il y a RDC, il y a score combien. Et aucun de combien. Est-ce que tu as pour là, tu as pour là. Mais, et là, vous êtes sous risque. Et bêtement la soir, ça dit, le match à Boutou na Kinshasa, il bêtement kala. Parce qu'à l'époque, si on a boyé, on a raisonné, Real, Barça, on a match la soir, pourquoi pas RDC bêtement la soir. Mais on a le parce que l'équipe Mobimaya Cléboa.com, c'est-à-dire de la nation, bon tonton l'homme invisible, tonton Banda, Papi Guéné, Pichumanga, Herman Ampoyo, 5 Kitoko, Yvette Kalombo, Paola Schengen, Maman la Prince, sois calme. Boni maman. Madame ou papa. Match à l'élo mon ondé. En tout cas match à l'élo vraiment ndenge zali wana. Mais ebitende to beta bangata 5-0. 5-0 mais sécurité sigo yo ngomba to bazo. Yango wana ngana lingi sécurité vraiment za makasi vraiment moi bambila na ba wana vraiment faut ba sa sécurité vraiment makasi vraiment pour match na biso pende kene pena kitoko. Ok, merci beaucoup. Voilà, Bomoni déjà, moi, Titi, on est déjà. Donc, tout qui t'a sur le terrain, tout la population. Anjaki Mozara, joueur, Parola Schengen, Maman la Prince, Trésor Malou, l'Anvers. Merlin Bao, Vienne en Makasi, Merlin Bao, et Poigné Pété, Lissousuna, Philippe Japan de Philly, il y a Maman Kati, Dombas Maya, c'est le père. Yannick Tantou du Weber. Tout un nombre d'image de la population de Babon, Tosongi, Nassima, qui toque. Oh, Ali va pour les mecs qui trop. Oh, mon. Sécurité, ça qui toque. La police, c'est plein, il y a plein. Sécurité, Zali, mais. Toke baga la bala ba soda, Koulouna, la machette, sur boulevard. Sur boulevard triomphal, Tiko, Yakanko, Koulouna, Banda, voilà ce qui match Sili. Ma machette, Bayaka, stock et belé. Toke na bango na bato bazo tout droit la machette ya ke belé ban la basoda ne Koulouna le kitro na ban la basoda na machette. En match à l'élo tozo gagné 2-0 match à l'élo 2-0 to gagné to kangi match to kangi binyo surtout toke Gabon match Sili. Mbote po na ngai nazo pesa 4-0 pour la sécurité. Isa malam ba kotia ba sécurité ça va bien. Pour l'état nabiso aza bien akotia ba soda na ye ba kokengela bien et koza malamu e koleka pe bien ngaku na yebi ke Koulouna za sauté pour biso to bimaka ba 4h30 no soir mapa Koulouna za te to banga su Koulouna te puisque Koulouna général ça 6 bango mon Koulouna za sauté pas gagner des euros tant que congolais le pas gagner des euros likama sécurité il faut battre ba Koulouna né problème de Koulouna na midog yo zuba bozo kuta Koulouna basala tout sécurité za malam to lingi lumière ezala pour match c'est match lumière sinon la télé so makamba courant malam bacha ba groupe ezala pour match le za match moi makasi mbote papa bon commentaire il y a trop ça les athées sauf que nabi que toi favori match à l'élo République Centrafrique elinga te donc score so ba ozamuke ils a 3. Donc 3 barozwa et permettre bango va comprendre que non RDC za équipe qui était za RDC Loko Makasi. Le score to bimisi à 3-0. Attaquant sur Makasi le parle leur marqué. Bon sauf que OESA comme information ministre et sport akinde comme on a ba inspection générale à la police va se mettre d'accord na sécurité à peuple qui balba côte à stade nous sur la sécuriser donc Tokota stade biso mona ba peuple na to bagende Tokota stade tous a déjà la maturité moko bien que toyé fête ya Congo donc mutu moko taya po bebi sa match nini soki ndenge nini toya ebele na stade toya soutenir Léopard sécurité kozala ba konza moko ba chenyoso pour match les ka na ninga kimia quoi voilà chance c'est pas na biso talaka match asuka ba chona mabele na biso za wo
bale neza wo bon l'état bongisaki déjà l'état bongisaki des matchs za wo eza eloko moko salama ya mabete pour sécurité déjà l'état ya bongisaki déjà pour ngamoko lobi pindana zalaki na base na mona ki pindana makamuni sala mapenza eza na likambo mabe o sala masi bote papa le match Centrafrique RDC yo repesa score combien score eza 3-0 donc na biso musika to mona na lati veste boy malilo na malilo ebeta o yango nde ebeta bango na terrain tara soir wana malilo wana ezalaka wana ebeta bango nyonso donc score ezalaka 3-0 toke na biso musika te asuki nanga te eloko ezala nango te eleka nango bien talaka batiango na soir bayebi pourquoi batiango na soir sécurité ezala nango normal score bakozwa de bakozwa vraiment de kandi bapesa biso chez bango ape tobomeli bango de na bango bon tozela ka match banda bon match na butu wana na moni net bapesa ba policier shida pour sur les plans sécuritaires vraiment na ebité so tokolo bani na Congo ezala kutu na mti na policier na kulu na do ndeza lelo na butu ma so ke match wana o me machombo te comme machombo te pour so me michombo donc police azwi shida mbila azwi shida donc na ebité so ezanini bon wana eza babilobalo bana bango basana na bango na ngo bambongo nyonso tu ya mboka bango ne bayibaka bataka na pocho bato bakosoma ba pantalon na ba mapapa na bazolo baso ba sapato wana ba oloba na ebite soki uta wapi mutalu kano 3000 francs kota match wana fa kemba na no aliya dukasumbongo somba lisusu lipe ketch boy ezalaka nango mais bango bakoki ko exiger bato teke no bolata bona ebite wana komi na mboka nyonso esala makaka ana Congo ebité wanda ba aventure ya mauvais goût lisusu bon pour ngai na ndenge na ebeli RDC Centrafrique donc baza bato il faut bazwa 2-0 vraiment donc ya mingi te 2-0 kaka bon eloko to sengi sécurité za na maboko bakonzi donc la police nda ko sala musala to sengi na bakonzi la police o ezali mboka nde ya biso moko Congo bana mboka bapaya nde bazwa ko beta bale awa et sengi nde batela biso sécurité bisika nyonso tout au fanda donc to sepela na kati ya mboka tala match yango depuis kala na Mobutu to mona match beta na butu bon to ba 2001 toye komona lelo nde match beta na mboka na butu donc bas sopela biso sécurité partout match koleka kitoko to ko gagner puisque wana bazoya baza ba pa il faut bakuta biso nde na mboka toza tolenda bon eza football eza loisir bon toyebi ke match nezaka moko fois gagner eza deux personnes te ba gagner loko eza mabele na biso to tuna na poseka ya mabele tokufa pona ekolo to apamboka nde tomba mabendele tombama to toujours sima ibengi coach a coacher ninga coachara tokende liboso to score eza déjà 2-1 pona nga yango wana ki eza ta normal taka président de la république moko yebi ninga a maîtriser bana ye kimiekoza na mboka bakuluna bozate yeloko moko te boyebi déjà ndenge ezalaka déjà président déjà football nenga organisateur na pourquoi makambo kitoko ozala boya tokosepela événement live biso nyonso bana Congo bon pour nga vraiment score ezala ya début to gagner bon ka 2-0 c'est vraiment pour la sécurité toyebi que sécurité eza malamu po soda batie match betama na butu c'est que sécurité eza déjà assurée toyebi que général biso kanyama wana colonel le vice wana donc sécurité ezala bien biso pe toya na biso to sala désordre te toya total match dans calme pour tozwa victoire na biso bon lelo eza match makasi eza bango talaka bango na mboka na bango ba gagner biso 2-0 donc ngape lelo biso tolingi nde to mikolo toza na système ya fimbu photo beta bango chicote ngapo na ngai photo cha bango 4 bi lelo pour corriger 2-0 ba beta biso na mboka na bango bon sécurité ça passé na mona ki ba réunion ministère asaki na la police na yebi que sécurité za malamu parce que basalaki ba réunion pour na mamboana donc sécurité za kitoko bon courir que n'était tout moni na moni tout au long ya semaine mobimba na monaki na stade kuna ba holandeli mamba courant pe na monaki basombaki groupe donc mambuto eza posé lelo bon nayebi ke ba espère bazalaki wana nayebi ke za lumière ya match et aux malamu non na pesi Congo mboka na biso na pesi on 2-0 non sécurité ça pour pas concert que te beta na butu mais sécurité ça la congolais quoi lingi mboka na mo bulo ezate loko ezate et simba bon le parc na Centrafrique l'on rôle d'abord
ça fait quelques années déjà que Centrafrique a frappé une porte, il y a Cannes. Mais à l'occasion, on a été. Occasion, le rôle c'est permettre le lopo à se rapprocher, vu à ça qui mauvais début, il y a phase de poule, à se rapprocher, on a 2 points, donc à jouer vraiment carte, donc match, ils ont vraiment ma casse, et on a tendance, il y a finale, quoi, dans le sens où on a. Bon, en fait, pour la sécurité, vraiment, bon. Vu le désordre, les gars dans le stade, on a un contexte mais tout le monde a dit ministre sport, s'impliquer dans le à côté de la réunion, inspecteur général et la police à Kinshasa. J'espère qu'avec la garantie ou la résolution, la sécurité, ils en ont vraiment bien. Ils en ont bien. Ça dit Congolais, à l'Imbouranae, mais sécurité, excellence Denis Kambai, respect na vie na ngai ozavi na ngai kati maître père solo na bi sécurité za kitoko mon général Kanyama Célestin na bi sécurité et Simba sécurité ozala kitoko kuluna keba ba les politique té kuluna keba ozama mabale mama mboka. Là, tu l'as jaune, tu l'as bleu, tu l'as rouge, et ça, tu le blané ma mamboka. Côté football, côté politique, tout ce qui n'a nous. Kuluna keba. Ba ozoyo, ba osimbayo. Merci vraiment la général Kanyama, général Célestin Kanyama et général Nangapé du sous Tango Fort et pour n'y péter sous la général Etumba. Général Bozamo Ebele, sécurité za kitoko. Les aimants kitoko vraiment donc n'habite Papika Bakirikou, il faut que Zalawa. Kovo vive kaka l'international Kovo. Faro Zalawa ya ota match ndenge oleka. Mais vous avez belé oyo to fanda to total match ngo ndenge oleka. Mais n'habite le rôle la match est au bêta manakisasa. Tu gagné. On a goûté au match tu gagné na biso. Tu gagné na nenga solo tu gagné. Tu peux ça mutu chance pour tu gagner bango. Ah. Tellement pour yo. On moni tellement biso ça ramsa makasi. Tu goulouganon peut te un peu stade voilà. Pour le roi tu tourner déjà population. Si go tu goulouganon tu stade. Kitoko biso la minute tu kutan bay.